commis pembeni ya kufa. Il se trouve pour lui un ange intercesseur. Ce soir, je suis venu me présenter devant vous comme un ange intercesseur. Aujourd'hui. Today. Miracle de domaine na yo. Utato sosola kobange silaye. Koboti sabi komba domaine na yo Yesu. Mutoya commis pembeni ya kufa. Il se trouve pour lui un ange intercesseur. Ce soir, je suis venu me présenter devant vous comme un ange intercesseur. Aujourd'hui. Today. Miracle de domaine na yo. Utato sosola kobange silaye. Koboti sabi komba domaine na yo Yesu. Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue tous au nom de mon Père, le prophète messager Emmanuel Dodi. Que Dieu vous bénisse. Alors, les lots vraiment journée Sengo. Tous en a fait il y a moisson. 50 jours il y a fait il y a moisson. Avant de parler sur Yango, nous d'abord tout là nous. Oui, les cas qui clôture il y a fait il y a gerbe parce que biso to célébrer ba fête to bengi Yango banteke. Bola nango bongo na zonga la bino after this video. Thank you. Can you put that video please for me? Bokoyo kasam. Nalobi boyelelo. Said this today. Ataba ina yo. Even they ate you. Ko ina ya bango e ko changer eloko moko te. It will change nothing. Omoni ozali victime. You see, you are victim Ya cher. of a sheep. Mais kasi lelo nalingi. But today at life, Eloko oyo esali comme victime e exploser mbala moko bakokufa bakufa. to show up Tokyo teki ngai. if you sell Moko akosomba ngai. Epi na ye koloba na yo. that I'm there to tell you. Ce n'est pas la haine des uns et des autres Of people qui fera sec. that shall make Loboko ya Nzambe tele. God's hand to Ce que Dieu a décidé de faire, il le fera. do is gonna Et personne ne s'y opposera. contradict that. Je sais à un moment donné, I know for au traverser la jalousie, la haine, la misanthropie mélangée. Et puis à un moment donné, obéli. Bango bayoki ke abeli babetina maboko, c'est faux. Malade wane kobo mayote. That sickness will not kill Soki batu bakati ke bazaba yang. people for that. Zamba yang ke koleka bango bien aimé. More than the 10. Nalo bana mutu moko. I'm talking to someone. Oyo bachaki na citer. One in the 10. Ata bachie makamona na citer. Listen, all of Na soyo ko yebisa yo sikoto zolo ngona na citer. Ngaite. Le créateur des événements, il va le faire. Na préféré battre kangai. prepared. Soki bateki ngai babomi ngai na note. Ota bateki ngai mutu moko akosomba ngai. Na yebi ke basi bateka mutu moko. Have been sold. Na komisi Nzambe qui n'a pas permis baboma yo. Allowed to Mais bateka yo. but you are sold. Quand on t'a vendu, When you have il y a un homme qui a un prix de rachat, qui est capable he is capable de racheter les vendus to redeem. et les livrer. And the C'est aujourd'hui ton tour. day or two. Nakumisi Nzambe. That praise God Ndenge babomaki yo te me basala nini? kill you, but you Bateka mariage na yo. Bateka avenir na yo. sold your Lelo tozo récupérer yango ezo sombama. carry it À back cause ya jeu. because of the sheep. Oyo azokanisa yeke. You want that thing that Esili. that's all. C'est fini pour moi. That's all for me. Nde na ye koyebisa yeke nano esili te. That's not Mensonge. Et puis kosila bongo te. all. It will not finish. Na ye koyebisa oyo. Akomaki You on. découragé. Akoma na dégoût. Tellement les échecs multipliés. Sell, multiply, Et bouka courage. destroy the Non, na ye koyebisa yo aujourd'hui. there to tell you that Tellement. be there. Même si tu avais péché, And if you sin, que Dieu te pardonne. may God forgive you. Même à ta oboma, Even if you Zamba limbisa yo. may God forgive you.
Alors, welcome back. On est qui clôture, il y a Teko, Babengi, fête, il y a gerbe, première gerbe. Il y a qui clôture, il y a Bomoni. Il y a le mot dans le bas. Laissez moi comprendre. Mais la personne, merci à Maman Rose dans le Canada. Oyo, appelle ça prophète comme Zenga Mambo. Merci vraiment de l'encouragement. Et puis, merci. Na yo kaki message na yo wana ezaki vraiment na ebine na ko lobate. Alors bi bat baye baraté pourquoi na appelle ça prophète kombo ya Zenga Mambo. Alors ezala ba makamu susu. So ba pesi yo chance le wanga na zo chance ya oleka pour parler du prophète. Eza occasion pour na laksa batuke yende pe naza mutoto bana ko zela nzambe oto bana ko zela ye wana aye pona okangola batu. Il faut batu ba ye bango. Ezate ko lekili boso ozolo bana bando pesa no ba remerciement côté mususu alesimo yo yele ce que ndeni na baki c'était il faut commencer d'abord par lui na ofungula ngo mko mususu alors lelo na lo ba parce que batebele ba bengi ba biki passer ba fête wana za ba fête ya ba juif ngabite za ba fête ya ba juif te za ba fête ya nzambe na ebisi bango bolanda prophète messager Emmanuel Edodi bolanda ye na écran na nini na ba Facebook ba YouTube bola ndeko mo pa lobi na ngape kaka awa po monde na oleka eza na TV eza na studio na liboso ba tondi ba Holanda po moni na quartier déjà ba yebi ba mambo le cadre ba yebi ba balanda ka miko leka ki na ndeko mo lobi ba ndeko mo ya mundele baza ba Holanda na ba école musu na kotanga kumbate abi mikolo zo lobela trop prophète Emmanuel Edodi donc aza pena vrai sponsor na ngabi aza plus que sponsor abi pour la nini ngabi la ebisi ndeko wana la bi yo moko na mona po ya ndeko ya aza muta koto ya zina bo tanga kombo baza pa abi na mona yo pe mo so vandi o chaka mwa bikeko na mona na bikeko na wana o pelisi mo ba chula zo prier le bikeko siko prier bikeko siko na lobi bikeko wana za bikeko zo te zambelanga ngabi o pesi réponse e keko o lobi nzambe na yo ngai pe Emmanuel do da nzambelanga. Alors, on a entretenir bino pendant quelques secondes sur la moisson. Eux, ils allaient enseignement, ils ont le cas. Nous, tout le monde qui est na prière, il y a fête, il y a moisson. On va bien teke, il y a moisson. Tout célébrer, on passe. Biso église, na biso célébrer ban teke. Alors, dans un texte de base, na biso, tout autant ensemble, si nous pouvons lire Lévitique 23, à partir du verset 1er à 2. Lévitique 23. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit. Moïse, Loba. L'Éternel parla à prophète, messager Emmanuel Edodi et dit. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Les fêtes de l'Éternel que vous publierez. Pasteur Yoki. Les fêtes de l'Éternel et le but de la fête à juif et préciser biso les fêtes de l'Éternel et puis le but que vous publierez selon les saintes convocations. Voici quelles sont les fêtes. Alors dans ce qui n'a awa lorsque et l'okonyo surtout na bateau batanga koleka biso bazala mayele o ezaka impératif ezaka obligation à kosalango. Mais le autre moment, on a l'église na bino ya ba réveil. Parce que biso de l'église à réveil te. De l'église ya bi dormate. Nous sommes une église où célébrer ba fête. Oh yé pour la ko relever bato balali. Relèvement. Bino bolali toujours tombo la bino bozaya kolala. De ko fungola bino makambo yo et ça ba convocation en nzambe bosala ngote. La Bible dit clair. Cette fête que vous publierez. Et ça, l'impératif, c'est une obligation de les faire. Et si il y a une obligation, et ça aussi, c'est une convocation. Lorsqu'on vous convoque quelque part, vous avez un problème, et c'est il faut se présenter, place où vous convoquer. Ce que se présenter, et il y a un mandat d'arrêt. Donc cela veut dire, plusieurs églises, et c'est à Kokufa, et c'est un mandat d'arrêt au Babengisa Bango parce que célébrer la fête c'était ba yebi ango peut seulement que ba célébrer ango parce que ba yebi ango te
Et ça, la mouton par la qui ça bangoté. Mais Dieu a se révélé à la prophète messager Emmanuel Dodi. L'homme de 17 décembre. A publié pour notre a publié biso ba fête oyo. A la que ça biso modèle ni la ko sala yango. A yebisa biso ke et ça la makaboye. Et voici les modèles comme dit la Bible. Tokena 15. La Bible dit ceci. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Alléluia. La Bible maintenant, bazola ça un modèle neni basta la fête yango. Que tangu ezamukolo ya sabbat comme aujourd'hui nous sommes dans les sabbats, vous allez compter 7 semaines parce que nous on a commencé le mardi 28 le mardi 28 le mardi 28 mai. Maintenant nous sommes en juin. Le mardi 28 mai. Tobandaki yango le mardi 28. Tout ça c'est qu'on a 12e jour. Donc on compter 7 semaines. Et 7 semaines que nous allons compter jusqu'au 16 juillet, ça va nous faire au total 50 jours. Bible lobiango. Bible lobi que vous compterez 7 semaines entières, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une fête nouvelle. Alléluia. Très important. Bible lobi bien beaucoup compter 7 semaines. Nalandi bandeko mususu na kisasa babandi ko saelango. Mais bon, ça, normalité, monsieur, ça dit 10 jours à faire ta moisson. Bible précisée, vous allez faire cela 7 semaines, et puis, beaucoup ça, vous comptez la semaine, 7 semaines. Vous comptez la jour, 50 jours. Voilà pourquoi, toujours fêté, au Babengi, fête y a teke, y a moisson, il y a 50 jours. Et ça lui fête y a nzambe. Et ça fait à Badjuf dé. Alléluia. Bino bozo ba fête ba jif nazo comprendre de biso do bi que ça fête ba jifité et ça fête ya nzambe. Et puis bande comme mususu do solo bi que nous a fête ya ancien testament. Mais c'est l'ancien testament. Il n'y a pas l'ancien testament. On est à ba bloko to boma ba l'air na ba université de théologie wa. Ils ba université ya ba païen. Un docteur azo te abiso amelaka diamba nazo finga te amelaka diamba docteur na biso na théologie na université à Roehampton. Amelaka diamba ayaka na kuwa opesa biso na kwiti et puis aza sango a président ka culte munene alataka sultan munene mediambe masa docteur tant tozo discuter ne ba makambo oyo le prophète apesa na courage na lobango na sengo parce na yebike na mutu devant o ayebi yango bien koleka nazo expliquer abi na pasteur oyebi te makambo oyo nga tel na bi mais ba théologie ba ko sabiso gloire soit rendue à l'Éternel. Prophète Emmanuel Dodi eko tala ezala ba makamu susu yo pasteur ozolandanga yo apôtre pasteur abenga ngana aumeli na ministère ezala ba makambo yo yebite na yebi otala no babande otala na obwa ke lote mena zo solola potana expliquer ko zolanda te mena expliquer be bande ko mususu ba makambo yo yebite yo zo kanisa za bongo ezala bato ba yebi ko leka yo spirituellement ba ezali kolo ko leka yo. Biso problème est na biso ba congolais tolinga ko nimate. Ce qui muto a congolais no aka lokola yo ayili yo ba révélation bo ndimete. Soka zaki munele mais bino tubo bo ndima ke muto to bana ko zela akoya. Pour faire simo kimbanga lo ba ngo bien. Avec vous verrez ba mikolo ko ya muto akoya oyo tozozela aka wuta ba côté wana shaba ye wanati. Si qu'on a dit mais maintenant on est en train de parler na ba fête au bino bo yebite ba fête au bo sala angote na l'église na bino. La Bible dit que eza ba fête nous allons lui publier eza ba obligation et sengal to sala l'église. Bino l'église na bino bo sala angote alors que Dieu nous oblige à le faire. Bino l'église na bino bo sala angote alors que Dieu nous convoque à le faire. Bo sala angote. Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, ceux qui ont sala fête y en tekete ozo célébrer en côté, on s'en bien té, bokenali felo, parce que vous n'êtes pas, vous avez la volonté à Nzambete, vous avez la volonté na bino, bamakamu na bino, et ne comment on sort le bino que non passé, biso awa siko to sala Londres, to Londres wapi, mais pasteur yo za passé ou mais na ministre, aujourd'hui banga makama Londres, ah za makama, tant boté na église na bino, boloba venez s'aimer, buka wapi. Bolonda nini tant boloba venez s'aimer boloba mbo parla makambo ngoti tant bazo ya ko semba bazo buka bazo lona oto
bazo timo la moi ba place moko boye to bazo seme bazo tchaka mbongo venez seme vous récolter bakeno buka pondu wapi bakeno récolter soki fouyi nini bolo bango ndenge nini na bisa ba makambozo vous compliquez des choses pour rien soki boyebite bondima boyebite soki pe bozo pola bolo bake bozo pola. Alléluia, c'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses oh yo zo comprendre na ote mais bato ba comprendre makambo bien, ba bien ou bien. Voilà pourquoi je vous dis, allons d'abord dans le livre de Matthieu. Matthieu, non, Romains 1, 4. D'autant, il différence, il y a des bateaux, oh, baza bateau nzambe, na bateau, baza bateau moto. D'autant, dans Romains, chapitre 1, nazaka na exhortation pendant quelques secondes, kaka, zaka ba minute mo amike. Romains, chapitre 1, à partir de 1 à 4, la Bible dit ceci. Paul, c'est Paul qui parle maintenant. Paul à la Bible, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Voilà Paul, à l'obi, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. C'est Paul qui parle. Alors, Jésus-Christ, proclamé selon la chair, la postérité à David. Alléluia. Parce que Yesu, Azamutu, Azanzambe, Azamona David, Azamona, Azalabakombe Belé, les 7 noms de Jésus-Christ. Au combien Jésus est tant que Moutozui la postérité à David. Olobi, Yango Moni Bartimé, Tanga Moni, oh Azali Moutou a outi la postérité à David. Alors, fils de David, aie pitié de moi. Azui la postérité à David. Et tant que Motomon est Joseph. Azui wana. Alors, yokelanga imawa. Alléluia. Azui la postérité wana. Et verset 4, il dit que est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ est notre Seigneur. Alléluia. Maintenant, Jésus-Christ, dans verset 4, va déclarer maintenant étant que fils de Dieu. Et va déclarer à celui qui est le fils de Dieu, avec une puissance pour délivrer les captifs. De la même manière, aujourd'hui, je suis venu vous dire, vous qui me suivez partout dans le monde, notre prophète, mon père, les prophètes, messagers Emmanuel Dodi, au qu'on zoye le la moto, na nenge ya moto, ce qui n'a beleli kombo na ye, na ozo na luka, na nenge ya molimo, na ko belela étant que fils de Dieu, serviteur de l'Éternel, la voyez avec une puissance terrible, oya ye nango, pona kango la bateau, pona séparer, bateau baza na kufa, na bateau pa pesa bango vie, est-ce qu'on va mettre place aux alliés? Je vous dis des choses vraies. Zenga mambu, Mama Rose na Canada. Mobile na azali apôtre. Aza apôtre, aza la ministère apostolique na Canada. Moi si na ye, azali affranchi. Pourquoi aza affranchi? Parce que amoni ba miracle terrible na nzela ya prophète. Ce n'est pas seulement les miracles et les paroles, les messages de la vérité oyazui et pas mosakoli. Atali, ayebisi mubani na ye, mubani take apôtre, ayebi pe makambo habité. Abi mutoyo, muto na nzambe solo yo, zano afrachi, eza problème te. Moi si, ya apôtre. Apesi da prophète kombo zengamambu. Alors bi nga passé ba yebaka te, tina na apesa prophète kombo zengamambu. A énumérer nga ba makambo ebele so na bina yebisa bino abolo basu fanatique. Mais je vous dis des choses. Azabusika amoni ba miracle. Ngana le bakate pour amona ba miracle. Moi je ne parle pas des miracles, mais je parle de la babiloko ya yenango. Tondima. Isana bandeko mususu pasteur mongwa na Londres. Alobi la ngani pasteur bo sapa tindela nga ba message na. Andimi na lo ba Dieu est témoin. Abi pour la tindela nga su ba message abi nga tindela nga ba message. Même si voilà pourquoi, et ça la moi je suis en train de parler, au cas qu'on soit prophète étant que Moutou, oui, pas de problème. Au cas qu'on soit étant que Nzambé, parce que il est l'envoyé de Dieu ici sur la terre. Parce que, et ça la Babylone, monsieur, ça n'a pas Jésus-Christ écoute à Melaye.
Bah disciple batuni babi Jésus, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus a regretté, il a dit ah Philippe, nazakana bino abandaka, la zolo balanga susuna la sabino papa. Ah Philippe, Jésus a regretté qui? Abi mozoto nanga subo. Alors mais celui qui m'a vu a vu le Père. De la même manière, Jésus a dit oh amoni papa. Bon babi te, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus a dit ce bon dit mangate na papa. Quand même na Ève non ça. Beaucoup dit maté. De la même manière, je vous dis, ce qui vont dire ma prophète était que Azam Motine de Miyanzame, Azam Zamé sur la terre. Bon dit ma carte na Everett. Sur le sol bâti na passé na iba Everett nabi bêta prophète messager Emmanuel Dodi TV na Facebook na YouTube romona un message na et vous verrez des miracles. Et je suis venu cet après-midi qu'on séparer bon moto na yo na bon Zambé parce que Jésus a basé na lignée à bon moto, basé fils de David. Mais si yo, ceux qui basé na lignée à bon moto, bakozo yo mwana ya nani? Biso moto yebi na ba famille to huta. To yebi papa na yo sika huta. To yebi maman na yo oyebi maman na yo sika huta. Nous les Africains, to huti na banzambe ya mpungu, banzambe ya batabakisi. Sikoyo, il faut séparer ce quota. C'est le prophète messager. L'homme dit a yebi secret, a yebi code, ou a koko séparé, alongo la bon moto, oyo, yaba koko na yo, a pesa yo bon moto na nzambe. Alors, talange ko muke na suki nan awa, nous allons la parler. Ce ko lingo landa plus, ya message oyo. Beta kaka prophète messager Emmanuel Dodi TV, okomona ba message, alors nzambe ya lola, nzambe ya mon père, le prophète messager Emmanuel Dodi, apambola bino. Amen.